Makanga. Astivi Makanga. IDPS, viva! Fatibé! 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 Génie! opérer mandat na yete soki ezake to bimisa ta bibembe bao bakufi po bala mukabaka na voter Fatibé ton bako voter ye Fatibé linière ata bana mike bakela biso bama ya moto na nzela wa totikala kosimba machete mais kaka lelo tozana pouvoir na elengi ya pouvoir ba discours pour justifier échec na bango parce que échec moko visible notoire ostensible le monde entier a vu qu'il n'y a pas d'opposition. Le président a décidé, j'espère bien que na bazaki pembeni na nani Moïse Katumbi bango moko bazo ba keno bo bazo mabanga bo bamba bango kuna bo bamba bango boye makambo suto ko lo bawa te ya ba avion ekwe na ba matata mponyo ba papa ba avion ekwe na ba matata mponyo yo somo na rescapé a telemi abukani kolonte na avion obuka na kolonte rescapé to boy ko ke musi. Voilà, Astivi Makambo, émission ya goût, émission ya lengi, émission où il permettra biso na bino tout ça information et surtout vraie information où il est cas sur terrain. Donc plaisir ils ont tellement il y a trop il y a quoi que boza ebele ou bozo landa Astivi Makambo parce que Astivi Makambo ils ont émission où ils sont toujours présents tout ça on a sur terrain tout kitaka ou boza na Mimonza boza na Maluku boza na Bakongo boza na Kisensu partout ceux qui likambo ezali tout ça on a toujours parce que biso nde Astivi Makambo tout ça on a toujours pour pesa bino musala là qui ça Mboka, peuple congolais partout, parce qu'on est des Congolais, quelque part au-delà, il y a Oignon, tout ça, tout ça, Congolais. Partout, pas problème, ils ont Mboka, tous obligés, il faut tout quitter, tout solo, là, Mboka, pas ça, point de vue, par rapport, il y a un problème pour tous pour Astivi Makambo, ils ont émission mini, ils ont pour les Congolais. Ah ouais, tu veux la mambo ya Congo parce que Congo n'est papa, Congo n'est maman. Tu veux la mambo pays mususuti parce que Congo est tout ça dans quatre familles, dans quatre liboki. Yango et si kanyo seulement mirmir izali, moi d'utilisation pour la mboka na biso tout ça toujours wana. Parce que les téléspectateurs ndenge kaka boyo kaki au promettait qui bino semaine passée que Tokita na base ya IDPS, Tokita qui na base décidé par rapport il y a marche na bango de Samaki to kai bandeko ya décidé de bakisaki batu ya IDPS ke balata ki tenya ba soda et puis batambola ki na machette. Alors biso tozali na prévité donc tokoka ko tia commentaire te au-delà ya nyonso wana pour biso to biso Astivi Makambo to ba toujours moke peuple ne aloba mwa mingi. Alors tellement bango bakisaki batu ya IDPS. Donc aujourd'hui, Bissopé, na Astivi, équipe Mbaya Astivi Makambo, to kiti bongo na base ya IDPS. To kutana jeunesse ya IDPS. Est-ce que Makambo oyo ba ndeko ya décidé to pe ba ndeko posant ba lobby pona bango est-ce qu'ils ya solo to eza lokuta pour Talakaka. Et alors, beaucoup découvrir yango, beaucoup santé pour s'abonner à la page na biso Astivi Media. Donc qui est na YouTube, vous mettez Astivi Media, au s'abonner et puis au cliquer cloche la notification parce que Talara biso a information tout ça toujours à la page. Donc information et ratatati. Pour rater information na Astivité, donc essayez de s'abonner à Astivi Media. Ok, car na YouTube, au petit car Astivi Media, pour s'abonner et puis au cliquer cloche et la notification pour attaquer l'autre côté. Donc, fidèles téléspectateurs, dès qu'on a vu ça, tous ceux qui t'abonnent na base il y a IDPS. Tout cela na militaire il y a IDPS, mais ça dit so, point de vue na bango par rapport à acquisition bango. Est-ce que c'est vrai? Tout ça le coup. Donc, tout qui t'en a un coup et puis tout le monde a let's go! Bon Ndeko. Oh, bonjour. Comment on a? Comment on a Clément, petit frère de Jésus-Christ. Petit frère de Jésus-Christ. Vous êtes militaire à IDPS? Ok, nous sommes combattants de l'IDPS. Ok. Tu es à la base d'un minute sur un point de vue par rapport à Nengi Bakise Bino Bachan IDPS que non? Jour il y a marche, il y a
opposition bino bo marché qui na machette bolati bateni ya ba militaire yo tant que militaire IDPS ko lo ba ko ebisa population boye IDPS jamais atikalo ko batikalo bengela ba marché na ba wana IDPS eza parti bazo bangande pouvoir na biso eza makasi yango nde bazali ko banga po soki ezalaki bongo banda papa Tshisekedi akufaki asalaki a mise reprise na nani ya opposition basalaki te il fallait que ça la marche wana avec objectif donc ça la marche pour que bazo agresser biso par le Rwanda donc ça la marche pour na bongo ezate que tout que nous ça la marche pour na eloko population azo se perdre na pouvoir ya Fachi Beton mais bazo lingara eloko bazo que nous ça la wana yango nde to ça qui marche mais to ça qui marche to simbaki c'est tata eloko mais kota la boye to so mona pe na ba lilia to moni bongo ba policier na ba machette to moni bongo ba béret rouge na ba machette ba lobby que eza ba militaire ya IDPS ne ba se déguiser ba lati ba tenir ya ba soda pour ba sa marche wana qui koboela la police te voilà la police azapona biso azapona biso azape pona ba la police azali pona ko sécuriser biloko na biso c'est-à-dire to ba ko ki kotika la biso poto sala ba désordre to kende ko bunda po makamba mabe ya ko bimate yango nde omona ki ba policier bazala ki place wana pona ko sécuriser biso ta ko sécuriser bango pe et en plus IDPS atikala ko sima machette te na IDPS bakuluna bazalaka te IDPS azalaka pona ko combattre bakuluna IDPS bakuluna bazalaka te na IDPS muto azalaka social na kotala boye na pouvoir en place IDPS bozo banga te que non vous perdre déjà IDPS akobanga te congolais parce que vie est comme cher insécurité zo bakisa malisusu on a vie cher to ko lebela ngote po crise eza mondiale eza partout to ko lebela dans le temps que mboka na biso eza agressé tozana bitumba awa na Congo to kende ko lebela makambo kolia est-ce que kolia ezani net na kisasa o lelo ebandi na kwa muntu ebandi bisika ezo banda wana soki lelo tozo telemela makambo bitumba wana te toloba ke to bando kolesa population dans le temps que soki bazo kunisa biso est-ce que yo kolia nanda ko na yo vanda bien boye olia e kozala nango te. Merci beaucoup Ndeko, mais avant aussi Lisa OK élection zoya toyebi déjà IDPS bozara de abatwa chocho na lobby est arrivé lelo président Fachi Beton Moukwa Tombolo le bobengaka ye à perdre l'élection. Est-ce que IDPS ekondima défaite wana bosa la passation de pouvoir nde Kabila tikela bino na lobby boye bona IDPS jamais ko perdre Fachi Beton ko perdre mandat na yete soki ezake to bimisa ta bibembe ba bakufi po bala mukabage no voter Fachi Beton ba ko voter ye Fachi balingi ata bana mike balingi Fachi makasi onga inenga na zaboye manda o elekaki ya liboso wana mwasi nanga votaki te akena pe ko sala enroulement te mais yambalo ya sala ki enroulement pona mitan o to ko voter ka Fachi Beton to ko voter massivement. Merci kande attendre vie eza cherbo na lebi Congo mobimba na insécurité ezate kala mingi te zosila merci avec Fachi Beton élection na lebi ko salema nango ata pe côté bitumbeza wana élection ko salema. Merci beaucoup Ndeko. Ça va Ndeko yo bakisa nini par rapport au ndenge ba kisebino ba militaire bonjour Bombote Belé na peuple congolais. Voilà. La biso ça peuple congolais vote aux alabomos bomoko. Mais chose grave par rapport à la question de se poser bango awa. J'espère bien que makambo nyos déjà vraiment au clair. Et là la maman ya pembe na souka zoma bangati na souka makambo Félix Tshisekedi président de la République azo sala. Et si on a biso makase zali to senga peuple congolais sur la liboke. De façon que to meka ko kimisa mamba peuple oyo ya infiltration ya batonde bazo na kati ya mboka na biso. Bango bazo nga pas déstabiliser mboka. Na mono tuni bango ba question par rapport à marche. Marche, j'espère bien que biso toza ba militant IDPS depuis kala. J'espère bien qu'avec les sphinx délimité, papa Etienne Tshisekedi toza ki na ye. Donc on doit faire ça biso ba mort d'ordre, ba mort d'ordre toto ki na nzela. En tout cas, to bando ça ba marche na biso sans problème. Bien que to bando za la menacer. Alors le problème o ezali kaka moko. Ba image, j'espère bien que yo za journaliste, bozo leksa ba image partout nous sur ba TikTok. Le président a décidé, j'espère bien que na bazaki pembeni na nani Moïse Katumbi bango moko bazo bakeno bo bazo mabanga bo bamba bango kuna ko bamba bango pona nini bango nde babandi ko créer un désordre parce que bayebaki le pourquoi bakeiti na CPI bakeiti na droit de l'homme parce que ko bisa bango ke bango bazo la marche bakene ko bisa bango objectif nini c'est que ba préparer que déjà ba préparer que déjà o bango bayebaki déjà mituna bango ke ba désordre ba mort ko zala to s'appelle makasi parce que
gouverneur ya ville apesaki chaque bato nyonso bosala marche ya itinéraire ya preuve ala pluie omona na bamarche nyonso wana garde du corps ya Moïse Katumbi na GP na nsima eyaki mpo nini na marche pacifique jamais une autorité ata aza na garde du corps na ye akoki kolinga te kena azala na arme n'importe quelle arme ezala arme à feu arme blanche ifati yango na ndako po de façon que non marche ezala pacifique les faits bango batamboli na ba GP alors soki batikaki ba itinéraire te bapesaki ba itinéraire na batu te c'est-à-dire soki bato banga bakufa bango banga baboma ali ba charger président de la République na parti na biso mpona nini bango bakendaki na ile mpona nini bango bakendaki na CPI mpona nini bango bakeiti na makambo ya droit de l'homme bayebaki le pourquoi. Alors le problème posé pour la makambo ya élection biso toza ba militant depuis 2011 depuis 2006 ba élection banda to vota toujours parti na biso ya IDPS. Alors le président de la République Antoine Félix Tshisekedi ils a pas si pour vraiment arrêter vraiment l'élection parce que azon aimé la population parce que bitumba nyonso ezali bango nyonso bayebi lelo preuve ezali moko ataso ke na est na ba fief na bango nyonso wana au moins na bango nyonso bazo ba toujours le président de la République. Alors par rapport à makambo na social na mboka crise ezana kati ya mboka oui c'est tout à fait normal, il n'y a jamais une évolution sans sacrifice. Au président de la République azo sala lelo c'est tout à fait normal peut-être na ba mandat o ezoya vie sociale est très réelle puisque l'avancée significative est ma carte vraiment à ok, merci beaucoup Ndeko. Moutoune Zaboué, ceux qui les vont perdre l'élection parce que il est pesté déjà, ils ont parti vous avez un peu moins moto, les lots, ce qui est vraiment l'élection, il est pesté à perdre l'élection. Beaucoup dit ma défaite, tout beaucoup boya. Bon, c'est tout à fait normal. Ils ont logique. Aza Moutou, ceux qui ont toqué dans l'élection, j'espère bien que vous êtes très difficile présentement en 2023 à perdre Yango. Ceux qui peut-être perdre Yango, hein? Nous avons parti beaucoup aux alliés. Logique, donc on dit parce que article congolais, s'il te plaît, article congolais parce que peut Akambamboka. Mais dans l'élection en 2023, c'est très difficile vraiment président de la République, son excellence Félix Tshisekedi a perdu Yango par rapport à Makambo Azosa Namboka Zomonana. Pour de elle, il y a une élite, il y a une biso lelo, to fongo la mentalité na biso, ayeko bakse biso une idée de plus, et auto comprendre Makambo ezana kati mboka. Alors lelo ba on se entouré na ye, baza ba constipé mental. Ba constipation mentale ndem to la bango que non lelo ba ko ba discours ya haine, ya tribalisme, et au kabola peuple congolais. Kaka batu wana nyonso zomona na o bazo temela Félix Tshisekedi lelo. Kaka bango nde bazali ba hauteur ya Makambo zoli kana est, Makambo ya kwa mutu, bango nde bazali ba main noire. On bazali ba meno ko bazali konyo ko la peuple le Congo ba lonyo ko la Congo na peuple congolais pona biso tozali unis président de la République a sengi na Congo mobimba ke no tozala unis pour preuve avant basala union sacrée benga ki apesa ki maboko atandi maboko na batu nyonso ba ko sala mais batu wana no somba apesi mu Congo c'est ba onde bazali bango na Congo. Merci beaucoup tomoni bongo pe ndeko Moïse Katumbi parce que bino volovi que non na mboka na biso démocratie ezali mais tomoni bongo ndeko ndeko Moïse Katumbi ake bongo na matadi. La police est boy à l'eka. Nani matata ponyo akena kenge la police est boy à l'eka. Nyonso wana boko betara tolo que non eza démocratie to et comme dictature. Bon, question posée ça question moko normal. Babi la démocratie est un pouvoir au peuple pour le peuple par le peuple. Voilà. Président de la République peut azali démocrate. Bino mambo moni makambo papa na sala. To boy ko zoba arme. Ce qui le long Moïse Katumbi baboya kota Congo central. Mon matata pone baboya kota na kenge, c'est tout à fait normal. Pour bango la démocratie n'est pas une poubelle. Oya ko sala ba mabenyo tout. Ce qui le baboya bango kota c'est parce que bango de baotambo na ba discours de haine. Vous imaginez même na marche oyo le Kanaawa, ba interviewer Moïse Katumbi, bango nyonso bloc basala ki. Parce que chercher président de la République que na ba mabebele. Pone nini bango donc bazaki na bango nyonso na poni ni donc président de la République c'est bango boya to sala so comme on a image ya bien aux maela bien aux makanisa bien il fallait que le président na président de la République soit congolais mais yo boy ko ya premier la président de la République pour bando sala babuzo bano so sala kawana ko boy la bango ba ko to parce que bazo tembo na ba discours de haine ya ba tribalisme bazo ngaba diviser ba to en plus peut dans ba campagne électorale té dans on peut na kokité bazo ngaba kenisani na ba kenisani na ba province auta ki Lubumbashi ayaki pona marche na Kinshasa donc bazo kenisala kuna kenisala nini bango de baza derrière ba main noire tozolo bazia bango na ba mobondo no so wana bango so ko tambola bango de baza na cherche makambo so wana. OK, merci beaucoup Ndeko yo batisa nini par rapport merci par rapport il y a jeunesse IDPS ndeto yo ki ba accuser bino que non ko tambola na machette pour menacer opposition. Bolati va tenir à la police
bolati teni ya FARDC pour menacer opposant oyo baza na pouvoir te yo tant que militaire ya IDPS obakisa nini par rapport eloko ya liboso olingi koloba kofongola peuple congolais matoyi ayoka IDPS jeunesse ya IDPS jamais atika kosimba machete tokotala na makambo ya kuluna totala na origine ya kuluna ewitaki na régime nani mutu nini azali na base ya kuluna oyo ayeli biso lelo makambo ya machete na maboko ezali kabila no kabila naye na système ya kuluna donc basali bainfiltration baarmé batu batili biloko montage bato obengaka eza montage oyo basalaki bainfiltre bato de façon ke IDPS le pouvoir en place azala bima azala na problème ozomona nyonso wana peuple congolais bafongola matoyi nakomituna question lelo est ce que mutu lokola Francis Kalombo mutu lokola Moïse Katumbi mutu lokola Matata Mponi est ce que lelo bakoki kopesa biso leso nini bazala yango bakoki kopesa peuple congolais lelo police ata mpona kokengela bato baremarke ke Matata Mpono soki ameki okota na kenge bukanga londo eza bayaka baremarke so Matata mpona akoti na kenge akozala menace comme ça répercussion ane kozonga na pouvoir à place baboyaka kota na ndenge mabe te baprotégeaki ye po oyo eningi komele kuna ye ayebaki te azala compte à rendre na bato wana bukanga londo eza ya bango yo discours nio elingi okepesa bayaka voilà nazongi nanu kote olobi ke non baboya kota mpona koprotege ye sko eloko nini ezangaki la police to mpe basoda bazala wana bamema ye ntina kenge parce que yo lobi likambo ya protection bamapinga na biso baza wana mpona koprotege mpona nini bamemaki ye te esengi kaka bakalele nzela zongo papa réponse on a kopesa population ya des fois alekaka nombre ya police bokoza na nombre mo limité bokomi population eleki ebele alors mpona koevite babiloko wana nyonso batele baprotege nga nazobenga ngo la protection eloko loko ya bukanga londo eza ya bayaka discours niyo kopesa bango eloko bakozela kuna ye ayebaki te gouvernement aboyaki en frottima esalama de façon balobaki babomi bamenace Matata Mpono mpona bato ya IDPS yango moni baprotegeaki babi kokota te bukanga londo eza ya bayaka eloko wana ekosi bango eloko te okopesa bango discours ni ata yo moko journaliste. Merci beaucoup tozongi lisusu na mambo ya baélection kala mingi te baélection parce que kotala deya bamilitaire ya IDPS tozobanga déjà lelo so boperdre élection bobimisa bitumba oloba nini bon eloko nga na korasure oyo ke IDPS eza parti ya lelo te biso toza bana mike IDPS ezali totambola mpona IDPS abanga élection te première partie esali remise refuse eza IDPS bon eza mpe mwa pasi mpo deuxième mandat eza confirme ke parti azokende po abimisa biso baido azalaki tomoni makambo ebele oyo ezalaki dévoile Fati ekolakisa biso makambo ebele bomoma na mboka oyo soki Fati te mbe toyeba yango te alors kolobaka IDPS azobanga élection na yasi IDPS abanga élection te mandat na ye ezali confirmé mais soki mpe arrivé ke lelo IDPS aperde akosala remise ndenge asala na moninga eza mabe te c'était parti démocrate bokondima defete tokoboya yango te IDPS okoboya yango te merci beaucoup ndeko oza militaire ya IDPS naza combattant ya IDPS jusqu'à la mort ok okobakisa nini par rapport nde bakize bino ke non bacombattant bokomi kotambola na machete okobakisa nini Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant qu'il y ait descendre qui n'a pas pour ramener l'époque à Kabila. Kabila bomba de son permanence. Tu as la costume de chef. Kabila boit qu'elle soit ma ya moto nanzela. Tu as la costume de chef. Kabila bomba de son amindu. Tu as la costume de chef. Et depuis que Ebela va combattre à IDPS, parce qu'il va machete les a bien consumé pour bien voir les à la question. Ok, tout le monde va policier. Il paraît-il que Bapesibino bateni ya basoda pour battre malango pour le bakeno et ça basoda parce que tout le monde il avait une image na éviter yo ceux qui au mona qui mange en tout le monde va policier na machette tout le monde va jeune mususu na bateni na bango ba komi IDPS maintenant ba machette na maboko oh wana to koloba ke baza bato ya IDPS tout comment wana eza ba infiltré pour na ramener yo na ngaka na époque Kabila depuis IDPS ibana ke ba combattant ya IDPS batikala kosimba machete pour na ramener yo batumba batu na permanence ba combattant ya IDPS kosimba machete ba bwakela biso ba maya moto na nzela o totikala kosimba machete mais kaka lelo to za na pouvoir na elengi ya pouvoir to kosimba lichette eza ba infiltré eza ba combattant ya IDPS voilà na yoki ndeko alobi abi opposition ya
pété. Est-ce que l'opposition a pété? On va ça en marche. baboyelaki bango te mais tomoni baautorisaki bango itinéraire oyo bapesaki bango baderutaki na mapinga. Mais c'est le journaliste nakoramene époque ya fe Etienne Tshisekedi pe à son âme. Papa wana alobelaki soki IDPS au pouvoir il n'y aura pas l'opposition. Tozomona yango siko opposition ce sont des semettes de troubles. Ce sont des semettes de troubles. Ata yo moko ozomona oyo basala eza opposition te bazosemaine de troubles bazobanga élection. Au lieu que se préparer pour l'élection, babandi ko semer ba trouble pour la bazo banga élection. Tozana opposition. OK, comment on a Wambaja? Wambaja, aux militaires de DPS. Naza militaire de DPS Samakila, ya kala pena depuis papa. OK, de père et de mère. Voilà. Par rapport à qui c'est bino que vous tambour la machette, il tant que militaire de DPS au Baksani. Bon, ngai ba père na biso père na ngwa botangai. Abotama na kata IDPS, ngai moko na botami na kata IDPS. Banda biso to banda depuis papa na biso kondo Etienne Tshisekedi zaka. Nano to tialo si manon lichete, to mamba machete. Mambo machete wana ndeko. To yebela ngo kana ngamba PPRD na bato ba bere rouge na bana ko pesa bango ba machete pa ba Francika Lombo na bato bisusu. De ba bana ko kabela bango ba machete, mais biso na kata IDPS aussi maintenant les chèques OK, quota la boue, Kalami c'est une élection et attention tout ce monde à l'élo parce que vie est chère, l'insécurité est un peu partout, tout le monde na est insécurité zali à peine à quoi mutu à insécurité zali, voire même tout l'anda qui déclaration il y a président Assemblée nationale à l'oubli que non baza incapable pour gérer même sécurité il y a ville à Kinshasa. Vous assure que l'élo ceux qui tiennent à l'élection non mais on au peuple congolais à Okutanango président Fachi a le canal élection ndeko nazako esoboye soki tolobi moto lingami na ba congolais ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mboka biso tobengaki aza mwana maele pe mwana bilaka makambo oyo biso toyebaka te lelo oyo pepe kongola fongwama amona makambo susu pe tondima yango bacha za na bilembo bacha za mutu moko boyo kwa bato bato leka wa azanga eloko te asala eloko te pendant 18 ans te bachi na 5 ans na ye atiki bilembo pena ya solo tali pena boyeta olobi mwana mboka asali musala naza ko sa pepe kongole boye ba ko sabino te makambo etaka o ba insécurité kwa mutu o boye na boye toyebi batu wana o baosala biloko wana toyebi bango biso tokobanga eloko te toza na elika ke lelo lobi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akosisa baproposition nyonso wana ekoleka po meza te. Merci beaucoup. Donc ça veut dire élection déjà bino bobanga biso toza kobanga élection te po biso na bakolo idéologie masolo ya élection pe masolo kopona eza nde biso IDPS. Donc kwanga tikela bateke makambo ya politique pe idéologie pe technique eza nde biso IDPS. Donc kobanga élection te. Merci beaucoup. Nanga mususu bandeko ya opposition balobi chaque jeudi et comme bongo jeudi sitting tout le monde a série ya président Kabila chaque jeudi bangonga et banda kubeta manabutu bino batu IDPS wana bozana en opposition on a mona ba manifestation et banda kusala un peu chaque jeudi lelo le même manifestation wana ezoni bongo na ngambu yo opposition pona ko bengana Félix Tshisekedi bozo banga te sitting wana et ko démoraliser un peu pouvoir na bino tozo ko banga eloko moko te naza ko ba maloba oyo ya papa Tshisekedi alobaka IDPS na pouvoir to tia le mona sur opposition to oui nayebi tango biso to bando sala opposition mutu pena zo bimana presse pour alobi ndeko ponga za chauffeur moto alobi ndeko zongisanga na ndako na moni zela za boyingi pona nini IDPS azaki na terrain IDPS abando ko sala marche mais lelo oyo tozali ko mona ba marche de santé oyo bato ba sala oyo chaque jeudi soki boy wana to ko benga ba marche de santé pona nini marche zo salema Kinshasa activité est normale bato ba ke classe ba mama ba ke wenze congolais no zo sala makambo na ye normal mais nazo mona wana za marche de santé za pena marche te bozo banga inyo wana te ya Martin Fayulu Moïse Katumbi Chapo na Matata Poni bango nyonso baza na leso te ya kopesa biso po bango nyonso basala kala wana bande wa Kabila bato poche bato bagenda kosokola basani na kinga kati pa olive ayebi bango bato nyonso wana baza bato ya liputa mama olive tokobangela bango te eloko moko ya lite tokobanga te. Merci beaucoup ndeko yo bakisa nini
par rapport il y a marche oyo bajene IDPS basalaki balobi ke marche wana ezalaki bongo mpona kobundisa bopposant ye tant que militant ya IDPS okobakisa nini par rapport ya baccusation wana. Bon, merci beaucoup monsieur le journaliste. Koloba IDPS, jeunesse à IDPS, c'est machette. Je vais aussi machette pourquoi? Pour nous quatre missionnaires pour Thomson Tony. IDPS c'est une machine à politique. Mais ils ont un discours moko na politicien. Les politiciens ont un discours pour justifier leur mot. Mais moi je vous rassure que ils ont un discours pour justifier l'échec na bango. Parce qu'il y a un échec moko visible, notoire, ostensible. Le monde entier a vu qu'il n'y a pas d'opposition en RDC. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, mais tout le monde est bon. Bamapinga na biso mboka les limite qui marche wana basali nyonso po bokoza batambola te kobangaki déjà force déjà ya dire que la police a empêché l'opposition à la marche et d'aller faux et archi faux. Tu comprends? Tout dans la démocratie, tout dans l'état bananière. Démocratie est régie par des lois. C'est pas pour rien, avant de faire une marche, il faut informer. Tant pas informer, puis il faut adresser un itinéraire pour chaque manifestant. Nous avons une opposition, mon idée là, à aller monter ensemble, à marcher qui bandambinza, qui victoire. Est-ce qu'il y a des problèmes? À marcher calmement. IDPS à marcher. Est-ce qu'il y a des problèmes? Bango qui prend ça à marcher. Bango qui peut créer un incident, enfin, pour l'être, ça me compte en boca. Qui prend ça à marcher. Ok. Il y a ça marche dans ma arme, revolver. Personne n'en parle. Mais garde le corps à Moïse, Azaki n'a revolver. Bonne année. Bonne année. Qui prend ça à marcher. Voilà. On va rappeler que ça a marché. Capacité on a été. Journée, ceux qui au total. 10 personnes, 15 personnes à marche. C'est ridicule. Mon frère, c'est ridicule pour cette opposition. Opposition exaltée. Qui repousser Tina mineur, mon cher ami. Mineur, à ça il marche. Et ce que le peuple congolais a Zawap. IDPS à ça la marche. Je pense que vous avez fait cette investigation. Allez vérifier. Nous avons autorisé à ta marche, mon côté IDPS a autorisé. Mais on sortait quand même, on prouvait de quoi on était capable. Peut-être paralyser la ville de quitter ça, non, ville 2 jours, 3 jours, pas d'entrée, pas de sortie, pas de circulation. C'est ça la force. Bino, soit disant qu'il y a interdit Bino. Mais il n'y avait rien, non événement. Il n'y a rien. Ndeko, marche mon côté à Mboko. C'est là le marche wana. Parce qu'il y a des panneaux publicitaires. On dirait concert il y a fallu. Il y a des victoires, il y a des partout. Comme on dirait moi marche, on dirait moi concert à Pali. Je suis à un pays où l'opposition ça marche, afficher ma banderole partout. Donc, publicité dans la radio, dans les médias, tout. Ceux qui disent chaloupa, à problème parce que à Matissa banderole, il y a papa aidé. Et même les problèmes, les beaucoup de foot, on a des agents, on a des photos, on a des panneaux géants, des images, tout ça, on marche en opposition, fichier, tout ça. Parce que beaucoup comme dans la démocratie. Dans le cas, moi, on est beaucoup de choses, IDPS, que tu as présentement le local à Fatigue, les méthodes ça, au monde au Cameroun. Mais dans l'opportunité à se manifester, mais ils ne sont pas forts. Ils sont en face d'un président qui est démocrate, président aimé par la population. Il y a un moment que le peuple a beau être et puis que tous ces gens-là, va diriger beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont laissé à la population? Maintenant, le premier ministre Awa a tiré le peuple nini. Salaire nini. Pour Caralondo, il y a un bon l'union. Il n'y a pas eu marche. Les gens n'ont pas répondu. Les gens ont rejeté en bloc. Voilà. Pourquoi on ne peut pas créer un incident? Dans zone de sous na likambolobi que même ba mineur ba marchaki. Kota la boye ba marchaki par rapport il y a fichier parce que neto lundi après l'investigation na biso ba lobi que bango ba marchaki na 3 objectifs. Premier objectif c'est bongo pour la insécurité, il y a S et puis il y a quoi mouti. Deuxième c'est là qui pour un fichier électoral où ils ont triqué. On a dit nos partis au pouvoir. Et puis troisième, ils avaient bon pour la fichière.
tomoni mwana wana oyo babetaki wana mais kotala bana bongo soki mboka ezalaki bien bana baolia bien est ce que mwana wana ngai ya na nzela aye na nzela c'est parce que à comprendre mpe que non difficulté ezali yango ye pas marchaki obakisa nini est ce que ezali autorisé na constitution ke mwana asala marche mais kotala boevi eza bien te mwana wana amarchaki te on l'a sous-traité bakei barecruté ye na babase na bango oyo ya bakulu na wana on l'a sous-traité bapese mwa eloko moke comme aza mwana moke aza na maturité te aye et puis so otali bien mwana wana aza mpena mwana te tomonaki afde ntango ekotaki awa tomonaki bakadego na minduki donc aza mwana me makambo asalaki et puis azalaki na premier rang liboso mikolo na nsima ye liboso so otali baimage donc mwana na bapréparaki ye mpona kocréer incident. Donc, il y a une marche, l'opposition a préparé qui marche. L'opposition a préparé qui chaos. Banamike va banner de l'autre. Dans les IDPS, Banamike va Saraki. Dans l'indépendance, est-ce qu'il y a autant d'attaques pour témoin indépendance, moi qui m'a marché. Pendant 5 ans, dépendant. Est-ce que le monde a bimé à Banamike, Abako et bimé à Banamike, Palu et bimé à Banamike, pour parler par Bouddha. Il est fait de bimé à tout le monde a miné mon côté. Mais par contre, l'opposition a pété. Le Congo qui fouet ce qu'elle, l'opposition qui fouet si. Parce que l'opposition est là qu'on a été. Dans le cas de Sony et Bombaraté. Pas à la claire, non, en tout cas, Fatih. Doit n'a eu deuxième mandat. Pas se rendre. Fatih est un démocrate. Ok, n'a eu que le Fatih Aza démocrate, mais le tout le monde a opposant. Tubanina na Moïse Katumbi akende na Matadi Boya se rendre na Congo central plutôt et tout le monde peut sous Matata Ponyo ake na Kenya beaucoup lisusu akende kuna na Kenya alors yozolo va parti démocrate au monde mobo na bande ko na biso opposition ba vraiment on est insulte bon ils ne peuvent que dire ça na lingi na yoki yozolo ba makambo Katumbi olobi makambo ya marche ba pétition na mitendi olobi pona Matata Mponyo ba pétition na niveau ya Kenge na lingi vraiment o mema message soko ko mema misute mema message Katumbi Matata Mponyo Fayul Delice Sango basi ba vandi mwa muke ba déclarer problème ya M23 ba parler sur agression ya Rwanda na RDC basi ba vandi basal balobi basal sa marche pour na Kagame na lingi otunelanga bango au moment où président Félix avec Arrache-Pierre aluka mekako maîtriser est nani muto asayebisa biso ke Kagame ndazali ko agresser est banda na tango ya Mobutu ti na Kabila Laurent Désiré Kabila ti na Joseph Kabila bon Matata Mponyo ayebi yango te est-ce que Matata Mponyo ye ayebi makambo te oyo makambo su tokolo bawa te ya ba avion ekweya na ba Matata Mponyo ba avion ekweya na ba Matata Mponyo yo somo na rescapé atelemi abukani kolonne te na avion obuka na kolonne te rescapé toboyi koke musika nazolingana tuna kaka bamekana koleka baexplike biso Kagame azo ko agresser RDC na M23 ou pas parce que président Félix azo bundana na ba avion ya ba chasse na boy ayebi ke nzaleza na mboka bango ba marché pour na crise président Félix ayebi yango ke nzaleza na mboka mais akolesa nanu batu ndenge ni koto bao bazokota infiltration ti awana maluku infiltration ti na maluku est-ce que Matata Mponyo asa salisi si marche ya makambo infiltration est-ce que Matata Mponyo akoko expliquer biso makambo bukanga lonzo akoko expliquer bima makambo bukanga lonzo wana Matata Mponyo nanu bon Katumbi vraiment Katumbi akoza na moi remerciement te babengi sujet italien na période ya époque elekaki akima Congo na époque wana elekaki et donc Félix azaka mutu mabe akotisi yo
babengi yo sujet italien okoti na mboka bazongisa le passeport na yo. Président Félix na discours na ye na investiture abengi Madidi, abengi Fayulu, abengi kutu soldat du peuple, abengi bango baya ba soutenir pona ni babemba baye na ba caméra baye. Récemment boyoke caméra muyibi mais aboyi na eko yoka nyonso na yaka kaka. Est-ce que basi bayebi se ke tala toko toza na capacité ya kosala botoya aboyi. Ah, na remercier Muzitu. Donc au moins Batika Muzitu a l'opposant. Très bien. Parce que Muzitu quand même a zone dit ma président nanga Félix. Okay, merci beaucoup. Olobi ke Muzitu a zone dit ma président na yo pour yaza congolais. Donc baké ba de père et de mère za na sima mutunyo. Merci beaucoup ndeko. Mais na kotala boye yo ozomona te que Félix azobanga déjà Matata Ponyo, azobanga déjà Moïse Katumbi na Martin Fayulu na musika déjà. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Fatibe! Nalina lo baboy. OK. Nalina lo baboy. Baza na poa muke. Yoka pourquoi na lo baza na poa muke. Tozala écoute na président Kabila en place. Abimisi Dauphin Chadari. Atieli biso Chadari. Partout où Félix circulait, pourcentage des autres alikolo ya ba Chadari. One élection té. Élection té. Sondage kaka ya pamba. Félix azali kolo ba Chadari. Omo na ngote ke tango zo sanga Matata Ponyo, Katumbi Fayulu. Fayulu a uto marché kalaté na ba Chadari na victoire. O akesa la pak nani impact na Kabila. Lelo komi sous na ba Katumbi, lelo akimi sous Fayulu. Bon, yaza mutu malamu ba welini na Fayulu, ba welini na Muzitu. Fayulu ba welini na Muzitu. Bangona ba senge mbongo ya nini ya lamuka. Basenge Muzitu asenge mbongo lamuka. Wale kipenga te naza kuna te mais toyo kyango asenga mbongo lamuka. Tala bazana poids léger. Bako kamu kwantombolo te. Voilà. Yo so moni na Afrika wa. Pays ni ke na Chine bakate la bango facture munene bongo na bona ngakutanga facture wana. Tala facture munene. Na boko tanga. Merci beaucoup. Merci. Viva! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de se faire, Lelo, qui avait l'élection calamité le 20 décembre. Est-ce que les militants de l'IDPS ne vont pas ceux qui vont perdre l'élection pour faire play, pour Tika, pour continuer toujours dans le slogan la Bino IDPS au pouvoir jusqu'à la mort. Bon, nazo répondre yo malamoko. Et ça moi pas si pour na oyo zolo parce que si t'as des martyrs et boukanaka dimanche wana na union sacrée. Pardon. Tala. Si bana ba pardon na kumula mwana ni muke. Si bana ba politicien moko boy. Basali ba parti politique moko ba koti na ona union sacrée ba bito renforcer parti po idéologie neza makasi. Yaya. Président Félix asalaka programme ya rai bandana kitambo tie kota bandundu. Bandundu soka lelo rai kota na bandundu. Ebiteke tokangi bandundu ngo libela. Rai kota timbujima iti kabinda na kasai wanta. Ekendo bimali kolo kuna tin. Tala makansi ya un président de la République azoya na ngome bazo tia ba mfutuma ba créer ba mobondo. Ba créer ba mobondo tala Kigali eko gagner te. Omoni bango ba candidat Kigali. Merci beaucoup papa. Voilà, fidèles téléspectateurs, tout comme Bongo, na suka ya émission na bino Astivi Makambo, Astivi Makambo, ça vient toujours émission ya vous, émission ya lengi, émission oyo et permettra bino na biso to découvrir la vraie réalité oyo sur les cas sur terrain. Donc à chaque fois ceux qui information à quelque part, Astivi Makambo, tout ça toujours on a présent, présent toujours. Pour quitter la descente na terrain pour kozwa ba image kotalisa na ba imboka kotalisa na peuple congolais nyonso musala Astivi Makambo aza kosala. Donc Astivi Makambo tout ça toujours wana à la page biso awa tous les informations te ceux qui toyoki to kita sur terrain ceux qui toyoki tout ça là toujours descente parce que to ara na mboka moko ezaka Congo
Congo de mboka na biso Congo de mboka o ba koko batiki la biso donc ceux qui Congo makambo ezo marché te biso ba peuple congolais moyo tozala à l'aise exact parce que tozaka na mboka moko oyo ba benyi na kombo ya Congo la RDC donc yango sengeli to batela Congo to batela ngo kimezonga partout kimezonga na est kimia ezonga na kwa muntu peuple congolais atika kubunda peuple congolais azala toujours à l'aise à comprendre azala toujours à l'aise et yango objectif il y a émission oyo alors fidèles téléspectateurs dès quand tu as vu semaine passée que tout ça la descente na base il y a IDPS parce que tout ça là qui déjà descente na base il y a SID et les lots tout ça la bonne descente na base il y a IDPS. Pourquoi IDPS? Parce que tu yoka kinde ba kiza ki IDPS ba lobi ke ba chaîne il y a IDPS jour il y a marche il y a opposition ba chaîne wana ba marche qui na ba marché donc le peuple congolais azala qui vraiment à l'est comme on a kino opposition ils ont marché à l'est côté op jeunesse il y a IDPS bazo marché na marché vous voyez donc ils ont moi confusion ils ont na kati wana tellement tout quitter na base il y a SID ba akizaki IDPS donc le lot tout ça peut oublier tout ça là qui peut obliger il y a quitter na base il y a IDPS tout solo na ba chaîne il y a IDPS est-ce que ils a réellement oyo bango bazo ko akiser wana topé ils ont nango lukuta je crois que binomo bolandi IDPS ninga lobi bolandi ba jeune il y a IDPS ndenge ba lobi par rapport il y a ba homme oyo batambola ki na machette donc biso dans le commentaire il y a pour ça la télé donc c'est que le plus important que binomoko balandi ya Astivi makambu pour comprendre mambu ba militant il y a IDPS ba lobi donc biso to tia commentaire pe to ani loko lobate na kati wana biso to ça be musala parce que Astivi makambu tous à contre mututé tous a toujours na milliers tous na milliers et alors tellement tous na milliers et c'est toujours tout ça la musala ndenge esengeli alors Astivi makambu tous a bongo na YouTube ok car na YouTube obeti Astivi Media pour mon abiso page na biso ko bima na s'abonner et puis cliquer cloche et notification pour à chaque fois ce qui vidéo les alliés aux voyants na temps réel donc tenez na YouTube obeti Astivi Media pour s'abonner et puis pour cliquer cloche et notification pour rattaquer l'autre côté donc pour s'abonner massivement pour na Astivi makambu tous a toujours à la page Astivi makambu tous a toujours présent na terrain parce que les hommes sala na biso et surtout tous a na Congo na mabele bakoko batiki la biso alors tout aussi ça sans toutefois qu'on remercier équipe Mobima ya space spirituel où il a accompagné biso le lot pour tout ça la descente donc avant tout tous au banana Yemei éditeur en chef le DG Michonoka aspect spirituel pour Peto Nanzoto Tina Molimo le DG Michonoka aspect spirituel pour Peto Nanzoto Tina Molimo l'homme de Potion Time merci beaucoup donc boss mongo boy antima na ekaka toujours abimsa mbongo na faut toujours ba journaliste ya Astivi to pe ba cameraman ya Astivi bazala toujours en forme na bo peto nyonso merci beaucoup à DG Michonoka l'homme de Potion Time merci beaucoup à De Grâce Toko yenda saki na sima caméra merci beaucoup Gaëtan Mbangu merci à toi merci à Clévin Mayamba merci à Kevin Aninga et à la grande famille de l'aspect spirituel, sans oublier Enis Soumé. Quant à moi, je vous dis ciao, let's go! Makanga. Astivi Makanga.